Donc yo lingo lia na yo mbongo na s'imagine bien. Ok. Donc yo ndimi vraiment olia no mbongo masumu na s'imagine bien. Bande ko na ngabota poté live boyo ka nomba popo ken bien. Boyo ka après toi avancer. Bato ya JB balingi baye la bato d'intimidation. Bato ya JB balingi baye la bato. Oza yo moza na mututa. Na ba chroniqueur ou bozo ya baken pena. Est-ce que vous qui réfléchir te que tipo marambazo loba et en sens te. Boyo kaye après tozo développer. Voilà l'intimidation et zambatina. L'intimidation à Mbujimai. L'intimidation à Mbujimai, il va à Kassa, il va à Salaka. Boyoka, nazocha ba propos na ye, bino boyoka, tout est enregistré. N'a interpellé famille à Ken Piana. Tant que vous comprenez la gravité de ma gambote. Au moins, ma musique, ma règlement de ma façon, bisoto yebi. Lélo, Ken Piana, azo Emilie papa chéri. Na toile, tout le monde a mon avandénié. Famille à Ken Piana, bo vandénié, bo lo banabine logote. Sœur nanga Angèle Moussa, iboti ndele live. Ken Piana zo maken jibi matin midi soir. Montazo lo belo bazate. Montazo peksa Ken Piana zate. Obi Ken Piana yo vraiment le lisi biso. Obi Ken Piana yo vraiment bimisi biso ma miso. Biso le la biso ma miso ma pamba te ma kila peta ma pamba pamba te Ken. Yo penza ou le lisi biso. Aucun sala nyon sotika la na musique. Mais aucun humilié papa chéri boété. Ken Piana okoki ko humilié papa chéri boété Ken Piana. Le monde est méchant. Il y a mon avis ce qui moutou nous ça souffrir ko linga ko aider. That's true. Yango moto mosusu ata alinga dinda tika ya dinda kaka chola kosove ete Ken Piana ovanda na émission ovandi na émission oboya poto ya Fally Ipupa yeah Ken Piana obike yo olelisa biso Tolandi yo trop to beti ba karate au supporter. Tolandi yo trop to beti ba karate au supporter. Mais t'as la place au commissaire biso. D'intimidation. Ya ba luba wana. Ah, ya. O manqué nan. Ba luba. Ya isso c'est vérité. Ba luba wana. Il y a une gravité, mais c'est important. Il faut une sagesse et intelligence. Il faut tout le temps danger. Mais sagesse autour de l'ango, intelligence autour de l'ango, devant ton respect. Nous avons besoin de coup. Ken Piana makambo ça les fout à bino à l'amboko. Et fout à bino bokita bomata. Boule les sabate belé. Bokangela bate belé ba porte sans les savoir. Pembe na ba artiste. Ba artiste o yo film et ba aider ba combien de personnes. Ba pesa ba mo misala ba ya ba poto. Hein? Merci de konanga irsi. Ce qui m'a la chiki zate sali la ta m'a la bomoto. Eza kaka chiki te. Yeba ko solo la. Yeba zala na diplomatie ya kolobela makambo. Ah, papa chéri ba ko fa fotali sa boyebo. Mais yo zo ya koloba papa chéri azo boma bato. Ozo loba mope azo boma bato. Obi na mboko ba kolea yo. Munoko wa ozo chaiza ya pamba. Je te jure mon frère. Obi
maman na dossier frère biso toya a comprendre ce qui dossier nous en a justice na mutu na ngana oya kanga data lelo kembiana ce qui dossier na yo pona na réseau na communauté na ngape na za moins influent ya muki na koya ba témoin biso to uzala wana yango bofanda na bato mayele bagidaka bino badirige bino bolingi kosala makambo vai na kibudi kibudi. Merci beaucoup. Merci Gisha. Bolingi kovanda boza na entourage moko bapesa bino baconseil te yokanisi kozala pembeni ya artiste fa pia okombi déjà artiste amemi opoto apesa ko micro eza de piston zo full out est-ce que bien monté apesa yo makambo te yokanisi bapesa mutu makambo nde yokanisi ba relation osala na sima bato kombo wana keni piano eza yana ozongo pa nani ozongo pa jibe piano ya kombo na ote yoza makizi bra keni bra piano te yoza longola na kombo piano wana longola kombo piano wana na ndimao yo vana na kwa jibe misala mabe na bino nde mteki misala bino oya ogrimase bato oya kogrimase bato nzambe alaki ni obosaka na koma nzambe bimbo komosaka na nzambe komo okovanda no mpe boye jibe mpiana abomi bato baintimidation bozoya nango papa mes amis tapotez live s'il vous plaît toyoka ye mwa moke Franchement, vous triez à travailler dans bango. Vraiment, presse mon pépé moko eko sa presse na biso. Franchement, moi je préfère bozongi la barrière kajinga balen kalema bopesa bango chance wana bo créer bango ta ba nini ba plateau à télé. Franchement, ça me fait mal. Bateau baebi musala, bateau bana maîtrise en matière, bozo considérer bamote. Mais quand la bateau bozo pèse opportunité. Donc bango ba créer bango tout, ba créer ba chaîne YouTube na bango. So ba moni ma musique en actualité te fa ko ta place fanatique à kinda na poto iya yeko memba na télé. Or ya za sansa koloba makambo ta. Fanatique à koki koloba, on s'en fout. Quel est piana? Ndegonanga, ser na manje le musweli. Ezanande kone moko ya kokona ni mwana Londres. Na yebite. Soki bosolo la nande kona bina. Na yebite ba proche
ya Ken Piana o Ken Piana boa kaka soki bosolaka vraiment na Ken Piana bopesaki conseil vie eza compliqué vie eza compliqué epuis loko Ken Piana azobosana oyo eza mikili eza kisasa te nzambe yaya oyo eza kisasa te oyo eza mikili koyoka bapopo ya ndeko oyo Ken Piana nazoyeba te papa Shera defa mbongo na yo aza na nyongo na yo bapeso nini potika papa Shera soki baza na nyongo noyebisa biso babiso bakotosala cotisation topesa yo so oza posa mbongo oyebi bengratitude obino bokomi nango yaya oyebi bengratitude obino bokomi nango babiso bao tokoma sanse ya oteka bino oyebi to bateka bino na masa biso bandibo bao basala akope na biso skouve na biso no vérité po biso mpe tomona na trote na mili mais torulaka pari tokorule yaya luka vi na yo okomi deja poto luka vi na yo ndenge mutu nyonso okendaka yo ozosa formation na KSS félicitation luka vi na yo tika vi ya papa Sheri moninga no ta camarade no ta masa no te banda kolongola na okombo ya Piana bandeko totapote live ekoma kilo s'il vous plaît partagez les na live il faut naloba lilo batipo oyo tellement topesa bango respect bamasa toyebani depuis on dirait bakomomona biso bayuma epuis toye na opoto liboso na bino boza na expérience boumi na makambo yango me bomaîtrise te ji basala wana yebisa biso ji basala wana nasengi okoma Ken Piana yebisa biso ji basala wana na vie ebelzela s'il te plaît papa Shera asala oni adefa yo nini boza famille te soki ozalaki ta cousin moko lointaine là ça va boza famille te boza bandeko te soki olingi nini yo moto outi okufela papa sikoyo ozosala balive Ken mpe oza na misala mabe walai bilai oza na misala mabe Ken Piana oza na misala mabe ingratitude obino boza nango botikala kozala reconnaissante na bato baide bino bato bamatisi bino poto boremercia bango te eza na moto mosusu bokoki kobeba na boyokani te ogarde kwen na yo osa makambo na yo ochange mode de vie koma kokoma na niveau motema likumi ya boye papa oyebi ti ekoma moma mobutu ndosala balive mo toolingela bino bule oui toomolingela bino bule mpenza ndenge bandeko na bazokoma bolamu niongo bozala na kisasa boluka poto na degre nyonso yaya oyebi bato ebele baa na kisasa baa na mbongo me bazwaka barefi baa na mbongo ntango mosu azozwane mpe visa ya beta tour azonga bazozwa barefi oyebi kozala pembeni ya artiste soki apesi yo makambo yebaki moto akabeli yo 100 euro akabeli yo na nsima artiste wana so yebani na artiste wana ta okabeli yo te bandeko nanga totapote live pardon omoni biso tofingaka te biso nde toyaka kosolola biso tosengo Ken Piana faut arrêter nakomba papa Sheri nasi na respect tika komba papa Sheri
tika ba oba ofinga ba finga meyo tika komba papa chéri et ça biso bien parce que oza parmi bato papa chéri aida koleka oza parmi bato ba koma benga ba mpiana yo zala bien na bana papa chéri oko za ta reconnaissante na yo nanga nani kuta ako zala vraiment que azobeta kati ya papa chéri kito kolekanga eza yoti netala lelo na yo nanga nana okobeta kati ya fali yo kuta ovanda na fali boye ovanda na papa chéri boye kolekanga yaya na vie na biso tozalaka toujours reconnaissant tozalaka toujours reconnaissant baza bavie na biso yo wanga na visa ya fali suleka ukasa asala na nani avoyagera na nani avoyagera na Angel Muswahili